www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele, poto na ozana kembo alege mboyo lele. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a mboka partout vous a Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée il y a Congolais P à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates bien déjà pour ça va client là bango babi non, to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock nous avons ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez ver les beaux benga pour les consommer décodeur à Sepela TV. Maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les gens à la carte. Papa, tout cas, si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport na carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, au Canisi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut-être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Bonsoir bandeko na biso bozolanda biso na www.potonapoto.com oyo boye lisusu koyoka lisusu actualité maintenant na pokwa o tokolobela sur bandeko na biso o batekaka na bawenze comment marchandise na bango ezo marché na mboka Kinshasa na ndenge économie ya mboka ndenge ezo kende un peu moins na baisse yango toza na posa to tu na bango pourquoi vraiment ndenge nini bazoteka ba expliquer biso ceux qui bazozwa vraiment moi fond ya bien. Bonsoir Ndeko. Bonsoir. Papa kombo nani? Kombo nanga Jiska. Papa Jiska. Papa Jiska, oza na micro ya www.potonapoto.com o bandeko na biso baza na libanda ya mikili ya poto bazolanda yo na ba masolo na biso tolobelaka mingi sur l'actualité vie sociale ya batu donc totuna ka un peu ba question sur yango maintenant lelo nazo tuna yo moi motuna mibale comment ndenge nini oteki mokolo ya lelo fona yo estamboli bien tina pokwa oyo tika maka bongo crédit nango moi cher crédit ki nango na kala ki nango moi 50 centimes 500 francs lelo comme na 50 ou 50 c'est to bunda crédit yango ekoma sisoki 700 francs bino mo matisa te ezandembo na mboka nde yango esali bongo te pona mboka to matisa pona mboka so mboka to matisa peta mboka yango esali nini papa mboka mobulu te mote dollar matite dollar yango ekomi na combien na 160 maintenant ndenge bozoteka sikokoki koyebisa biso botekaka ndenge nini boganyaka moi combien na fond na bino ya koteka boye na cabine na crédit to ganyaka 50 ka likolo ka 50 nini bandeko ba comprendre te so 50 unité so teki na usa 50 ya biso quoi bénéfice
Bénéfice on est à combien à comprendre te? Oh expliquer on peut pas comprendre bien. Bénéfice il y a combien? Bon, bénéfice c'est surtout tu as crédit il y a 5 000 francs. Bénéfice il y a 1000 francs. Il y a 1000 francs. Merci Ndeko. Maintenant, photo Lukato tout Ndeko Mususu. Bon, toujours continuer na interview na biso les uns les autres. Maintenant, toye na boutique La Foi, toye ko tuna maman na biso motuna. A expliquer biso pe comment azo côté ka comment azo soit bénéfice azo lié sabana azo let sabana a expliquer biso comment vraiment azo soit moi bénéfice na yewana. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman kombo nani s'il vous plaît? Kombo na Chiba. Mama Chiba. Babengi ona kombo nini ana wenze? Babenga na kombo Chiba. Mama Chiba. Mama Chiba tozo tuna yo mo motuna sur économie na yo ya boutique na yo La Foi o gagnaka combien et puis na mokolo ya lelo oteki ndenge nini par rapport ya ndenge ya to o ezaki ya 92 na to o to komi nango ya 16 000 francs o ezaki na 92 lelo komi na 16 000 francs. Sko mama il faut yebisa biso pourquoi mboka ngo ezokende boye en plus o expliquer biso ozo gagner combien na to o ekomi lelo. Ah, na gagné na ngate to eleki biloko eza cher donc ok ville osobi spaghetti na 19 000 oyo teki moko 1000 francs ozo gagner 1000 francs donc bénéfice ezate bénéfice ezana ngote donc soko zui bénéfice on azo zwa na futa ndako donc na lesa kutu bana na mbongo boutique te parce que ezo simba na ngote quoi dollar eleki dollar faut ekita dollar ekita biloko ekita poto mona moyen refuta ba loyer to mona moyen refuta courant donc moyen zate dollar eleki vraiment mais na gagner penzate. Maintenant ce qu'on a moi muki ozo gagner wana lobby to eza déjà ya komata makasi ozo gagner penzate mais zo sunga quand même na kolie sabana na kolatisa kofuta mwanda kwa to moni eza un peu moins bien pour na to moni boutique eza vraiment malgré to eza na komata mais ozo gagner quand même moi quelque chose mais quelque chose ango ozo gagner wana eza ko aider na famille. Bon, nanu aidé nanu te parce que dollar eleki nanu. Toi dollar eza 16 000 ba bénéfice eza na mukie. Donc awa lobaka na futi kaka loyer et sili. Ke na lesa bana na mbonga boutique, na lesa bana na mbonga boutique te. So na lesi bana na mbonga boutique donc na koya. Merci maman, tolandi maman na biso ndenge a expliqué biso sur économie ya boutique na ye ndenge zo marché azo gagner vraiment mbongo mukie pona likolo ya to ya dollar o ezo mata mikolo na mboka Kinshasa yango tolekaki na ba quartier na wenze na biso pona kotuna ba mama bandeko na biso mibali comment bazo gagner moi quelque chose na biloko na bango bazo teka pour lier sa famille etangisa libota yango totuni bango balobi to yango ezaka ya komata bazo gagner te batu nyonso bakomi ko déclarer sur le taux ko bima na boutique ya mama boutique La Foi ya Mama Chiba totuni Mama Chiba expliquer biso maintenant tozo tuna lisusu mama na biso tomoni azoteka ba épices na ye o to salelaka na cuisine na biso totuna ye vraiment si yepe azo gagner quelque chose sur les épices na ye. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Maman ba bengi ona kombo nini? Kombo na maman Véronique. Maman Véronique. Maman Véronique, tomoni a ozoteka bandembi, ba céleri, matungulu, babiloko ebele eza vraiment a moyena tanga nyonso ezate. Maman ozo gagner combien pour tozo mona a otie na prix à 100 francs, a otie mi balé na 150, mi balé na 150. Ozo gagner vraiment combien pour na mona zambongo ya mukie. Na ndimite vraiment kezo liesa libota pezo tangi sezo futela yo ndako. Koteka vraiment tozo somba biloko na to ya cher tozo teka mais tozo bénéficier te tozo bénéfice keka keloko kolia na bana vati vraiment eso kende bien te tozo teka biloko na ya prix assez ko somba cher bénéfice malongo ezate dollar eza likolo en tout cas bo kitisila biso dollar ezonga na to ya kala pour to vivre malamu tozo vivre mabe makasi. Maintenant pona yo eza likolo ya mukonzi mboka ou bien bandeko na biso bazo zala na sima na ye ba ministre nde bazo sala ke to na biso eza ya komata. En tout cas ba konzi ba ki la biso mawa tozo souffrir côté kamabe tozo vivre mabe makamyo so mabe
vente eza te makambo nyonso mabe kaka bayokela biso mawa bakonzi ya mboka bapapa na biso bayokela biso mawa tozovivre mabe tozosomba biloko cher tozoteka na moins cher bénéfice ya malonga eza te. Maintenant comme bénéfice na yo eza te moi quelque chose na yo wana ezalaka na combien maman po tolingi toyeba bénéfice ya malonga soki eza te commerce emataka mpenza te ne fiske loko vanda ozobima kaka mpo one fiske mwana azwali pa na poko ozalosa bana yango wana kaka nde tozomelela mai. Ok, merci maman touti kolanda maman na biso auti ko expliquer biso sur ba to na biso ya mboka ndenge ezomata pe ndenge bango bazo débrouiller na biloko na bango ya koteka mpo na kolesa ba famille. Merci na bandeko nyonso babi na otala nga binote na soena mutu te me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com c'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingos information, Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tuni tieto bomana, webi pebi no pe potonapoto boalo yenge mekas, c'est-à-dire na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi ça zemi, pema na auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.